Linga kiyo mingi, Janina. Mbote mingi na balandi FM TV na ye moko le descendant prophète Kimbangu. Le petit-fils de Koukou Pemana. Ebisaka bino ke assez na ba idéologie bozaka moko. Tant que non a sifflé match peut osciller. Atabo 5 buts à 0, 10 buts à 0. Tant que oye betamina tena munoko nanga match yokata na tenga na munokata match. Zalande na souffle et belé pour beta na match à Congo. Tant que on a souffle belé te milongwa na yo. Pour des cartons ezali, carton jaune na rouge. Je crois qu'avant na koloba yebela kolobezate. Bolanda nanu voice oyo ndeko moko atindeli biso bongo tozonga sima. Tolandi. Bonjour, magazine Selo Bokolana audio oyo. Zao ya bino ndeko Asa Silver naza juste na Lema Guinée côté ya Rompo Ngaba bandeko na ngai nayebi ke émission na bino bakonzi balanda kango et puis bozalaka vraiment émission moko na sepelaka na to bato ba préférer kolanda mingi na Rompo Ngaba toza na problème moko oyo toza bate soki ezani na babiso toyebaki ya l'état ba esprit de vie ba trasco donc bakomo tia ligne ba demi terrain bana Rompo Ngaba 17e mairie à première 1000 fois. Zam ne nous parlons pas tant sous 2500 ou 2000. Et puis batu bazo koti ça ba chauffeur ba idée on est comme ça peut que tu ba demi terrain. O ka lem sous ba 16e 1000 fois. Et ça banani ba chargeur oyo ba yela biso lomboko na ebité moteur la bango soki nani. Et puis les choses graves, ti ba chargeur bazo tina ba chauffeur na ba recevoir matisa transport bongo complicité na ba policier nyo surtout ya rond-point pour ba zo rappeler ba pourcentage ya mutu moko bole bazo ba 500 bazo rappeler ba 1000 fois to singi vraiment que bolo bela biso likamo na ba cause que na Rompo Ngaba vraiment to lembi c'est tout le kama ba chargeur wana peka ka bangwana nde ba vraiment yibi l'état que ba o ma transport yozo luka ko to ke bien sûr o le sa o ke ne musala ozo wele la o ma la transport ba o ma zo luka ba ko ba zo profiter ba yiba yo est-ce que rôle pena chargeur wana ba chargeur wana ezani ni pona biso ba congolais to pour la biso ba client kala nyonso toyebi ke arena re ezaka la destination nango et puis mutuka nyonso eza na receveur nango mais auto comme mona lelo en tout cas toyebi te soki ke muta eyelaki biso bato ozwaki bango api toyebi te tosengi tomonaka bokitaka mpe na baterrain mpo na vérification boyeba bokoki mpe kokita si Rompo Ngaba beaucoup zappé ba image bozwi pe ba déclaration ba ndeko mususu makambo eleka na Rompo Ngaba donc ya omoni vraiment la sengi na bino bosunga biso to souffrir na transport na Rompo Ngaba to zonyokwama. Merci vraiment Nzambe abomba bino c'est boki message bon dans sango Nzambe wana abakisa bino ebele. Et tous autres la bino vraiment que tout le monde boya pena na Rompo Ngaba ndebo kitaka pena ba milliard bande ko mususu bozo tuna ba omba question bozo ba renseignement ezala rappeler bien biso pe tous ala pour ça
Merci, Nzambe abomano, merci. Ouais, bolandi lolenga ndeka utsoloba. J'espère que ndeko azana rompo avani na commune ya Lemba, précisément la quartier Rigini. Ce qui gobo sanate quartier Rigini. Voilà, pas si peu mawana yebite lolenga ndeko azo expliquer bino moko boyoki abengi alobi atindi audio voice ke balanda kabiso. Merci mingi. D'abord premièrement pour na kobanda pour na yo lolenga reconnaître que asazali. Si quand on lingi toi tia micro ngana lelo na kolobebele te. Maintenant me ke pe ko tuna nanu population lolenga nini bazo vivre awa na quartier Lemba, na commune à Lemba pardon. Transport eza comment? Banani bazo matisa transport. Est-ce que ça ba chauffeur? Est-ce que ça va chargeur natangi kombo na yote keba na yo natangi kombo na yote? Est-ce que ça bango to comment? Bango ne bazo sala ndengo na po makambo ngwebe bato ndenge nini? Population micro na bino yango yo. Je crois que tolanda population bango moko nde bakolo maloba. Bango nde bakoya abaye bande koloba. To bandi match c'est bandi. Bote papa. Comment on a? Comment on a Delia Mukoko? Delia Mukoko. Ah, Delia Mukoko. Ah oui. Merci. Awa to ça. Toi na rond-point Ngaba. Na rond-point Ngaba. Destination nos okende wa. Limité. Kolongwa 4e rue. Non, on va rond-point 7e rue. Bofuta combien? 1000 francs. Est-ce que 1000 francs voilà? Et ça gouvernement ton ministre à transport muta fixa prix wana to comment? Bango moko ba kolomituka ba tchaka transport na bango na ba chargeur. Donc un moko ezaka 1000 francs, un moko ekiti 500. 500 francs à la partie ba yarni. 500 francs à payer pour après-midi. Donc on a circulation ba aussi. Circulation ba tesa la mais voilà. Ba basé belé tande to ça na ré a ba belé normal donc na bango selon bango il faut transport et mata. Donc ça ba basé belé transport et mata. Transport et mata. Parce que bo sengi na en tant que congolaise, bo sengi na ko ka ko zalani. Bon, c'est que transport ezala bango nyonso ezala ndenga moko ezala na tango ezala na pokwa ezala kaka même prix. Et là neti na air ba ke misala ba ke ba classe transport eza passe. Donc comme ba air mo ke ne pas été les transport ekiti à quoi pense que transport ekiti na air manque toi na bénéfice na ngote. Wana bosengi na yo. Oui, wana ne bosengi na nga. En tout cas na sepelé. Merci. Merci beaucoup. OK, je crois que Bolandi maman Lolenga lobi. Mais tozo tcha isu micro. Population ba weba ndenya koloba na yebisaka bino ke assez lelo na yebite nani akokaki kozwa rouge nani akokaki kozwa jaune. Est-ce que ça ministre à transport to za bande ko na biso babelelaka ba chargeur na tangi kombo na bino te. Souvent na tongo bozalaka wana botimbisaka nde bango bangulu bayaka terme mo bo employaka wana na yebaka te moni nango talaka kisasa makambo ebele. Mais nazo tuna tozo kende wapi olalo la muki osiami pe opesi prix na ndenge na yo suivi fo ezala na ebite lelo na nazo zwa oyo to na na ko merita zwa oyo na lobi na honte siflango oyo to continuer. Motandeko. Ah, mote papa. Comment on a dit? Omolanga Santa. Nani? Santa. Santa. Oui. Do Santa Clara ndeyo. Santa nengai. Yo ne mo konziao. Ngala mo konzite mbena sape cadre ka lokwa ba konzi basali. Cadre kaka. Na saka cadre. Ngala membre kana susa so chako. Mais nina yeba. Bozo matsaka prix par rapport à quoi? Biso ba charger to matsa prité. Lelo lokwa kisasa banda le président de la Guinée ni Kabila banda kenda ba chauffeur ba comme la système moko ba ya kolia mbwa banane ba chauffeur bana ba terre mais moi ba chauffeur liambwa elingo lobani liambwa les lokola ce que ça la 1000 francs et la 1000 francs il faut comme 1500 francs ce que la 500 fait comme 1000 francs donc si nous ne comprenons en côté nous dans la droite to comme ta transport on arrive à bis donc eza ba chauffeur de ba chauffeur mususu ba robi keza bino tango bomoni ba client baze belé mbala mo kodeye ya kabazawa chargeur mbwengi ezani chargeur ata droit on ta transport on arrive à visiter chargeur ama azana droit on ta transport on a visiter et si soit la mingi soit partir ba chauffeur bana ba so mo boy bana ba terme mo boy o le comme na kata kisasa terme ni ko pesa ta mo terme mo terme ngo liambwati ça veut dire que non matsa transport voilà ba chauffeur la code na ba on pesa partout qui ça mo bimba à la majorité très bien
ato lungo ke kingasani ndenge moko atoke ipeni ndenge moko atoke wapi ndenge moko ateri mana liambwa to ba te sanso na liambwa na ekuta est-ce que tozo sungana to comment to sungana te sko malobani okoka ko senga e pa baninga na yo oyo bo sungana ba chauffeur ouais ta boy sala mamuke voilà yango likam to ba boy ba chauffeur le ko ba kota de na canal wana pendant longola matalité o ba chauffeur on est dans l'état il faut soit asoba ba procédure musu pendant ba chauffeur parce que to bito kendo biso ba ta chako et simbagate ba ko salibino et simbate ba ko salibino eza ba ko sala biso chaque jour ba chauffeur ne ba la makambo ba chauffeur ne makambo ba chauffeur ne ba piteti pour tout le monde a bisa l'état et donc tu as peine 500 francs gare centrale mais ba chauffeur ba porta gara ba ngomoko. Donc chauffeur a porté garde le quoi l'état ça mais l'état ça la katambo. Très bien, si on a des cartons. Na pesa ba chauffeur carton parce que ma futa c'est matinga. Parce que yo balobi ki abino. Yo zolo ba keza ba chauffeur, ba chauffeur ba bazwa carton. Mais il faut avoir carton rouge. Bazwa carton rouge. Normalement. Mais to ko pesa na bango chanter pour population ba okemba. Le lo lundi transport ba matisi. Hein? Yanini. Hein? Yanini. Yamboa. OK, donc bazwa rouge. OK, c'est bon. Comment on a dit Noël. Papa Noël. N'habite to kutio awa. Aux de la transport. Au combien de télévision moi qu'est na seconde comment transport les alliés. Et besoin pour ta combien de destinations ça va. Besoin qu'en doit. Bon transport Mikolo ndeto ebi l'état a fixé na montagne à 500 francs. 500 francs. Oh l'état est ça là. OK, très bien. Mais bah chauffeur bah comment na montagne à 1000 francs. Même trajet que l'on a puisque rond-point batati 7e 1000 francs. Donc l'État Zoland de la peine suffit à m'envoyer transport. L'État Zoland de la thé. Hollande de la thé. Mais Transco yango est à 500. Transco est à 500 au gros bandai sous Transco bandai Nikin. Si Kingasan c'est toujours 500 francs. Transco sur aussi Nikin ti Victoire c'est toujours 500 francs. Mais tandis que le chauffeur Moussoussou donc bah comme il qui sa dose. N'est-ce la minute au total ma qui a montozo zoabiso awati 12e riz à 1000 francs. Donc awati 12e riz 1000 francs. Oui. Wana chauffeur. Na yoka ki que pardon na yoka ki que za ba chargeur bande ko na biso bazo sala makambo wana tanga komona batu ebele alobi mbwenge zao. Oliambwa na ebite terme mo ba obi misabango ne ba yela. Eza bango na ba chargeur na ba chauffeur. Baza ba complice. Donc bazo mata selon bango. Donc selon bango de ba mata. Parce que bosengi na ezani na ministre de transport et de justice pour peut-être bangonde baza mieux placé ya kosala makambo non to sengi na bango il faut baza na suivi sur le terrain pas non bureau il faut pas quitter sur le terrain pas quitter sur le terrain pour balanda la makambo donc ils appellent moi passe ça passe makasi pas quitter sur le terrain pour balanda la makambo. OK, merci beaucoup. Na saluer présence ya mon ami hein wana ami nanga bo mwana le père. Totangi na ye tosakani na ye yayo yango wana kitoko ne lengi ase na ebisaka yo ke na ba idéologie boye na ranga mona Congo na ba journaliste tout soko boyi etali yo moko pa sala pe na ndenge na ye mususu pa pe na ndenge na ye bo songa pe na marqué pe na talanga mabeza boniko yaya oyanga tant que na sifflete match mo pe katana eza la veille ndeko blesse awa to sawa na rond-point Ngaba. Je crois que aux choses de la transport. Certainement. On a coca ko tuno mutuna kolongwa awa tisa ndo futa combien? Bon, kolongwa awa tisa ndo za na préfixe na mtatsa ka prix na ndenge na ye. Zela na mutuna mtatsa ka prix azala na prix na ye. Na mtatsa na prix na ye par rapport ya temps. Na tongo za na prix nango, na midi za na prix nango, na poko za na prix nango. Donc bango mo ba s'imposer. Ya solo? Oui, ba s'imposer. Bon, tant que mutu aza pressé tom tazana ba anzela ko kende to kopi to musala choix ezate à cause à obligé tantôt c'est que pe ko simba na ngote mais ça obligé ka ko maka choix ezate parce que aux hommes on a que ba chauffeur na ba recevoir ba chaka prix ba pio na ba recevoir ba porteur to ba chauffeur ba prix wana ezaka na mingi ba chauffeur te mingi ezaka coopération ba chauffeur na bateau ba sala na parking. OK. Par rapport ya tant ba otala ke ba basé belé transport ça muke bango ba imposer ce que pas un chauffeur que ceux qui ba basé belé quoi transport ça te ceux to bi autant ba romata au moins pe chauffeur pandémie ngo pa yebi que les avantages na au 5 minutes ko sala nini kasi bon
juste na ministre de transport na bata gouvernement ya ville province à Kinshasa. Et là, on a le banga dans chrétien. Très bien. Si on a le dans chrétien, c'est parce que référence dans la Bible. Mon Bible lobby, Salomon a un proverbe lobby. Mboka oyo bakonzi bazali te moto nyonso to asala mobeko na ye. Mboka oyo bakonzi bazate moto nyonso asalaka masalaka mobeko. Ça dit moto to asala oyo. Ça veut dire que mobeko ezate na kati ya Congo. Ça dit oyo ezosala mais eza lokola bakonzi bazate mais bakonzi baza. Non, nga na yebi ke mobeko ezali. Donc okoka ko changer terme moko bote po ba imboka. Dans un terme on changer te. Donc tika ligawa. Yango nde commande na Bible ngate na commande. OK, donc la liga na Bible. Yango nde ça dit mboko oyo bakonzi bazate moto so akoma mokonzi. Donc bosenge kozala ke oyo kosenga ke do mibeko fo ezala. Mobeko ezalaka nango meloko ezangi yango za suivi. Très bien. Mobeko ezalaka nango. Oyebaki mobeko ezalaka moni ta mutauta na balabala amona comme si na mboko oyo leta zate mobeko ezate. Mais soki mutazwami tant ba koma otuna tata no nani mama no nani botama wanda eba sa mobeko eza. C'est-à-dire na mboka na biso mobeko eza. Mais loko ezo sa défaut ezaka suivi nde ezalaka te. Oso suivi ezalaka. Oye Obama oye comment metikali bongo. Moi makanisi muko ko pesa solo lo bazwe ba conseiller spécial ton en matière ya comment il y a développement ya ville à Kinshasa permet la ministre Okolo Baneti ko pesa conseil ministre à transport. Ouais. Bon moi idée na yo maele na yo. To so ba tchaki ministre à transport. Bon ezali soki na zongi mukinga nga bota matango Mobutu hein. Très bien. Na bota matango Mobutu na kola Mobutu ça na za na idéologie Mobutu. Ba jeo ya ba transport ko matamata na Mobutu to mona ngote. Ça dit mutamisa la oya lingina Mobutu ezalate. Très bien. Et il va peut-être que ba bazo gouverner le lot, baza faible, ba faible mais environnement na bango de bana bato ba faible. En quelque sorte ba mte mabe. OK. Pour ceux qui m'ont conduit, pour kaka Salomon alobi que mon condition alingi ki bo considérer ça makasi pe a umela abenga na zinga ni bato nyonso mabe. Très bien donc mon condition alinga sala malamu. Ah. C'est ça. Oui. De fois bengana pene bato nyonso mabe abenga na bango. So abenga ni bango bo continuer comme makasi. OK. Pe bo continuer ende ko mona ke ezaka slogan te Bible lobi la justice élève une nation. Très bien. C'est-à-dire mon konza benga na ba injuste nyonso pene na. So mon konza benga ni ba injuste au moins ke mboka na biso ezanya makasi na to mesana. Très bien. C'est-à-dire na oyo tuninga lokola conseil auprès ya ministre de transport on nga ko ikolobesa ke tango mobeko elobami peuple congolais ou peuple quinois en particulier faut aider loko monko eza babilo comme si babenga tracasserie za tracasserie te peuple congolais alingaka koyeba malingaka koyekola te alingaka koyeba malingi koyekola te donc ça veut dire ko sape mbongo na tena kati ya livre na tche wana kotanga pete wala des fois ba congolais ye o ya kanisa o eza matana mutu na yango nde ayebi kezalaka est-ce que bozola na makambu frère azoloba bo fongola matoi bo fongola bien bozoba makambu azoloba bolingaka kotanga te c'est ça non c'est ça mais balingaka nini balingaka koyeba koyeba ngutu na siwa ebe yango Barcelone talabino wana ya Real talabino wana bozo ya bino toke papa c'est juste ça. Ça dit, ministre de transport, tant que le Bami, le conseil des ministres, le Bami, le Tiami, le panneau à mine publicitaire, fixer le prix. Très bien. Place tel, les a autant. On a recevé, on a chauffé, on a bateau assez, parking, déjà que trajet tel, les a autant. Je pense que dans le moment où on a recevé, on a 1000 francs, 1500, quand on est banana, la police est appelée. Très bien, très bien. Et là, ils ont des suivis. Toi, dans le cas de papa a pris consigne, maman aux amis qui ont suivi, ils sont dans la bonne yamati. Nabengo prophète, on a bengo nai. Bon, peuple congolais, un citoyen congolais. Na outi ko biso ke, naza vraiment na makila Mobutu. Moi Mobutu azaya ko abi, o na lobby awa, ta on a silisi awa, et continue à consigne. Ba côté lio, suivi. Mobutu azaya ko abi biso ta tozo ko la na Zaïre, bazoma ba biso Zaïre oye, pionnier prêt pour la révolution. Nous voulons la révolution. La façon où mon Kozambo Kazo déjà ça c'est déjà ça dans les bons. Dans les bons mais il faut bateau pour soutenir les bazala.
bopesi ordre bopesi consigne suivez salama suivi wana eza tracasserie te yo sengi mpona kosukisa yo sengi ke bataxe batiango lokola na bapano publicité batie baprix wana na rond-point batie trajet ya victoire batie trajet ya zando ya zikida baprix wana très bien na kosukisa koloba bokaka Salomo wana Salomo alobi mokongo azoba ebongi na fimbo sali moto aboyi kotosa mobeko frère alobi boye mokongo ya zoba ebongi na fimbo ya bakanza fimbo ekabwana te ya mokongo ya zoba tia kozwa maye congolais na comprena siko kino alingaka ndenge wana ntango chef de l'état alekanaka bamura batelemaka bazongaka na nzela en tout cas merci beaucoup merci. Ok bolandi loka ndeko alobi na ide malamu auti opesa mokongo ya zoba ozwili ye ngondo pia bokozonga komo nani Olivier Vada Vada awa toza wana na parking anini toza na parking na campus mabanga Gindele na ngamba makala na rond-point ngaba na rond-point ngaba toloba rond-point makala bon rond-point eza divisé na 3 parties rond-point lemba rond-point ngaba na rond-point makala tozale na lemba toke na ngaba awa toye na makala ndeko na nga bozomatisa transport bomisiami boyoka bino moko bonenge nini bon transport ezomata pourquoi pas okoya boye chauffeur alobi na yo lokola limba botiaki boye essence mais chauffeur obino bome mille yo yoka alobi na bome mille obomeki ndele mabanga makaya mille ntongo yo bome mille wana msu mudu akita na campus afuti 1000 francs mais banda batransfert ya 500 ti kimonza j'ai de mal yango wana nde boye kaka mokonzi ya mboka sunga kaka batransfert ezala kaka ebulaka kaka boye donc batransfert ebulaka boye siko bosengi na yo eza nini par rapport aux chauffeurs non oui bosengi no eza nini en tant que chauffeur bon essence ekita essence na papa to na somba 5 litres na somba on ba 10 000 ba 12 500 mais na mitso to somba 15 000 5 litres au somba 15 ba 4 likolo ba 15 500 au somba 5 litres mais 5 litres to na somba ba 10 000 à 14 000 donc il m'a été comment à 14 000 comment sur la mitso 15 000 ce essence ekiti nango pe ba chauffeur pe ba comprendre boy mais soki eza ndenge wana na ntongo transport ya cité verte ya to ezalaka 500 francs na ntongo soki bato baza ebele bomatisi mille ozomona yango te keno bozofaire souffrir peuple place wana ndeko nanga en tant que chauffeur mwa mawa mpe kozala te biso mpe to babandeko bazala kuna bacité verte mais eza mpe bongo batala mpe carburant nde so carburant ekiti nango chauffeur mpe ozala na volonté akitisa mpo aversement mpe bachauffeur ekoma likolo nesi baversement baexplitere ezalaka tomona versement tobula ba 90 000 100 000 mais na miso aversement ekomi ba 130 000 ba 125 000 sikoyo wana alongola 100 000 ya limba sanini boye ayeba boye carburant nesi ekiti nango omona ma transport ezala nango 500 mpo transport ma ezalaka koto misune campus wana miwana 350 350 et comme 500 na au moins besoin bomeki ndele mabanga so côté ana okita 1000 francs so beleli 100 francs ne boya 1000 francs donc 100 francs de 1000 francs OK na zandu c'est comme une euro to so comme 12 heures kozonga zandu boye so beleli ka 250 yebango 2500 donc zando na sprinter 250 kozonga boye so buka pesa na ngambo kuna boye babeleli 150 c'est bango matina 1500 batu pe bafuta ko avokota pe mbongo pe avokota na se ba pesi nazo sunde ko ya meka pe ko pesela moi ide na yende ko mbote merci beaucoup comme on a tout salama mbo Ibrahim ndeko nanga makamundo kwa solo ba est-ce que zo salo ta passe tant que congolais te passe ça pas ni biso ba to bula to nyokama eza to na transport na voter bisoté carburant et ça toujours likolo boto carburant 5 litres na 10 000 francs mais le comment attends mais bidon faut muta pas essence de fakata yo 500 francs au semi à 14 500 et comment ba patron na biso effectivement et comment likolo toujours to bula comité c'est na 70 000 francs mais le comité 80 000 francs
hospitalier ezalaki na 90 000 francs mais lekomi basa 30 basa 40 sikotala mpe oti mosi na bana ya ndako olinga obome 3 000 po 1 000 obeta 7 tours 3 obe 8 tours okati mpe mosala otoboye 500 francs ti ipeni do osala eloko te de yango ezotinda bino ke bomatisa prix wana remplacer gouvernement bino moko na mboka na bino mbala moko bosiami prix totala carburant nde carburant do eza likolo siko biso mpe mso ota carburant 100 000 olinga mpe fo journée esila normal soki otie ya 50 000 osala eloko te ifo oluka 3 000 obula na volonté biso te ya volonté na bino te yani carburant e likolo nde na vexe mpe patron eza likolo eyala baterme mo bino bobimisaka soki liambwa liambwa bayaka baza wana yebi te ezaka termine elingi oloba nini wana dosabedi expliquanga na mpe liambwa wana élection lokola 1000 soki obula zandu c'est que 250 2500 do liambwa 1000 wana code na bino wana code topesa na bongo liambwa chofa atinde onde liambwa parce que on a tout à 1000 dans les d'ambois de ado attends 500 et la campus te on a coup direct le coup direct on a tege wana to sunga na te entre nous ndeko na so carburant za likolo est-ce que yonde ozana droit ko kiya ko matsa transport to ministre de transport for madame matsa so ministre de transport so ali maloba etege papa ya mboka so ali maloba biso donc soki ya lobby bino bokibosani ni bokitisa pour so ça la frontière biso te ete boye po na mboka na zelo côté pour n'avoir simple wa citoyen yonde muto côté bango coup de grâce ali bazali ça c'est tout qui tu connais biso be transport 1000 et sili oliambo ezala souté nazona ndeko mususu ndeko yaka rapidement yaka mbote ndeko nanga pona nini receveur chauffeur akomi motema mabe liambwa siko euti wapi liambwa euti na cause kende carburant et mati carburant de mati bongo yango topesi kombo liambwa eutela wapi na pesa ngo do bino na bino ka ba chauffeur eza te ya ba chauffeur pete ezaka nde bakonza mboka nde balinke to biso pe ba peuple to liambwa bonta ba mati carburant biso pe to bike le carburant mati faut biso pe to liambwa biso to ba chauffeur ati na receveur ke receveur sa musala nde sengeli kende carburant et mati bongo donc transport pe koma 1000 fait comme 1000 ya solo parce que bo sengino zanini na ministre de transport bon ministre de transport premièrement na lobake asalelo moi malamu pona ko aider ba mama ba mikolo o na ba transport monsieur senge ke baki mwenza wana nde na minute boye na moni bateli ba transco bateli ba transco et de bon moi ba 500 francs ba étudiant pe ba mata ba 500 francs moi ba 500 ba ko mati na destination place ba kende donc longo na mingi pona ministre de transport ya motu ya nde ezake pona ba chauffeur ba bula na ba ninga na yo ba chauffeur baninga na nga ba chauffeur ba bula ba splitter ba communautaire ba catch bazonyonga makasi pe banyokola ba client pona bango ba déclarer ka carburant de mati makasi OK moi li lo basuka ezaka ke bakonza mboka boyo ke la peuple congolais mawa balobi liambwa eza codes ya ba chauffeur ya ba receveur na prometaki bino ke tant que bino bobengi biso biso tokozala na rapidité ya TGV tokoya tokocha micro ya FM TV na ye moko AC na ba idéologie bona ebisaka bino ke makambo foto mema opeka ndengwana ndeko moko utsolo balobi ke kozala malamu mingi ke bameke mpe kolongola omoni ndenge batiaka bapano publicitaire batia batarif bapose yango wana keno mutu soki asali mbeba amitalika place wana mbala moko boloke batia na boloko mpe asengi ke mokongo ya zoba esengaka fimbu donc ça veut dire que congolais mpe kinois memela ye fimbu ya bakanza bandeko na nga bachauffeur bomérite bozwa rouge mpo boya mita ya mabe nga ya na 500 francs mais bokitsanga boyebi jour yango ti lelo mpe yanga tour yanga bozwa rouge ya bino yango oyo wana bino bafo bato bolali bolamuki osiami
on peut tourner dans la peste bino peut rouge ba charger na otanga ba kombo te bande ko na biso ba charger so ba moni ba client ba tondi ebele mbala moko o ba yaka bazawa oh ba yaka basali nini donc ça veut dire que mwengezawa ça veut dire que population meke matisa tarif bana ba code moko foza la ka quinoa en tout cas quinoa félicitations hein félicitations donc to chana micro kuna kopo ase a pesa baruja makambo yobe batro bote papa tout ça la mamuke s'il vous plaît otala kuna comment on a Serge Makengele ouais ndeko nanga Makengele ah to ça na parking ali ah to ça oh ça parking kwa cimetière on parking à IEC on parking et tendance mais ba quinoa ba olela eza nini bino moko bolamu na tongo bo siami sipe prix mbala moko soki liambua soki pe soki 150 na ebité prix wana utua parce que ça ministre de transport muta pesi to ba receveur to ba chauffeur to ba porteur te eza pe ba charger te mais chauffeur sera ya mon ba te ben na parking on va recevoir bandi 200 100 francs ça c'est là zela lanu ya 100 francs to 100 nini bon ba charger terme 100 francs net à 1000 francs ça encore de golanga 100 francs net 1000 francs wana ba receveur ça c'est là de 1500 200 net 2000 et ba tuba ba okota bon l'homme sur bakile pe mutu ça so chauffeur receveur be libongo ba yepe ba kotika na loyenga ta era musala moi pe na loyenga ba kotika kamne tondi akei et comme il est habitude chaque jour comme ça ba biloko ana sko bo sengi na ezani ni faute eza ya nani ya receveur ya ba client ya chauffeur to ya nani ba client pour ba client so receveur be de 200 na olingo matalanga te so ba be 150 na olingo matate sinon on a monté pour na kota donc ba client ne ba ntetaka ne ba chauffeur ba client ne doit être ba chauffeur tant ba ka 250 mo ka la ti mo propre na mbangu blue aya koti mo pe msupe yi kamna petondi chauffeur pas zo elamba moko ya solo wana bongo siko okoka ko senga nini pas ba client bazane mutema kokita ataka mezo bela puis likolo ba tele makana re chauffeur na tanga mona ke ba doit kota te ayo bela na prix fixe benza. Est-ce que oyebi prix fixe pendant gouvernement ça bon ouais ma prix fixe na ebité fona tuna nani o tuna nani fona ko senga ni en tant que congolais en tant que congolais ouais moi qui ça s'appelle ah eza moi passé ya moi passé doyo ningaka bande kono ba souffrir kana ba te ba kende ba zamite marokita so pe le demi terrain je peux ko la demi terrain clé so bonne remata rien ce qu'on appelle ça banane jaune to rouge ba client ba zona rouge ba chauffeur ba jaune te to banana ba client na jaune ah ba client ba jaune po ba kolisa esprit so ba kolisa esprit te tina kwani bon pe ba chauffeur ba nozora rythme ana voilà ba client ba jaune ba client ba jaune bana bimisa yango nela lobela bino ba client tant koyoki receveur abeleli 150 komatate tant kayoki receveur abeleli 200 komatate boyoka ba client bozokanga fongola matoyo zolanda bolinga kozala seke bino nde bontetaka nde ba chauffeur mwana pesa bino rouge eza te me bomérite bozwa jaune po fongola bino bongo ya bino yango wana ya bino nde yango wana ba client sikoyo mwa liloba suka okoka kosenga nini na ministre ya transport eloko ngai kosenga pa ministre ya transport bon bacamion a pas transco asala tout baévolue babakisa mo bacamion mo ebele po bapatron particulièrement te maintenant pour information il a informé que non on a limité déjà bazosala montage de ya babisa ya bisa namona comme kwana na TV OK sikoyo donc yo sengi na gouvernement na minute ba camion transport eza mo ebele OK ça ba camion transport eza ebele ba camion particulier bando kemba nini au moins na prix fixe ndekita ça va là je suis moi quelques chauffeurs non to que neto lukana moi que merci beaucoup ndeko chauffeur lukato ba chauffeur mususu to leka moto ndeko mbote comment nani kombo na ngakero kero do poro kero ligne eza ligne osala ligne oh eza charge kwa cimetière mais bandeko bazolela trop transport et matière comme 150 200 na ebité za 200 francs to comment mais kapena ko expliquer de omoni biso ba chauffeur eloko oyo esalaka transport et matière na tracasserie nanu tokozala awa nde toza awa bakolanda biso et pas banane
baroulage bazotobola bapine omonaki kalungu ye ozwi biso toke mais eza mpo manque ya stationnement baotelema bien te ndeko na nga parking awa na rond-point nga ezalaka te koto bozoteka biloko so biso tozongi nsima nzela ekofongwama nango bato bakobanda te sikoso balandi biso tokotelema wapi yango ozomona tracasserie wana olobaki transport emata eza à l'aide ya tracasserie biso tokokima population eza nini ekomi ebele mpo na yo olobi ke tracasserie nde yango nde moto ezosalaka mpo transport emata ekoma pasi mpo moto azobanga tracasserie ya solo wana ya solo donc yo mipesi faute te en tant que chauffeur mpo na ngai na babina eza likambo ya tracasserie esko ya mibale faute no eza wapi mindima déjà faute no eza wapi faute na nga en tant que chauffeur faute no eza wapi na moment oyo question oyo ozotunanga namoni ya faute na nga te omoni ya faute na yo te mais bomatisaka transport par rapport soki bomoni bato ebele tika sikoyo mana funa fongolo page bayoka sikoyo nayebisa voilà na ninga sikoyo loba lobeloka mutu ya transport emataka moto azomona naza na retard na mosala papa tozalaka mpe bosembo no tozalaka mpe bosembo ndenge eza wana donc ça veut dire que ntango omoni ndeya baclient ebele osinale receveur noliambwa nena yeba koliambwa eza nini neti koliambwa mosusu eza baclient mamo toza na otan mema biso toza na otan ok do baclient amonake na na retard ye moko ayebiso keno totya boye ok mwa liloba suka kasi liloba suka eza kaka ke leta abongisa kaka makambo merci ndeko alobi ke leta abongisaka makambo na yo enok tokita ti mpo toyeba ndeni ya koshite makambo yango eza ebele ya koleka lelo journal lelo adingene ezalaka te we boyoki lolenge population bauti koloba boyoki lolenge bandeko ya rond-point nga banga napesi na selonga rond-point ngaba rond-point makala rond-point lemba yango nde esangisi 3 communes ndeko moko eloko alobi esepelisi nga koleka akosenga to asengi na ministre ya transport ke bozwa batarif ya baprix ya batransport boaffiche yango to bobeta yango na bapanneau publicitaire ok afin ke mutu nyonso ayebaka kotanga yango soki abosani place wana bakangi ye afuti badroit na ye aye koloba lobi ke na mokongo azoba esengaka fimbwa bakanja baniataka mikolo nyonso est-ce que bozo comprendre makambo alobi tozokende wapi yebisanga nanu toza wapi mpe tozokende wapi pasi mpe mawa bato moko baindividi mo balali balamuki na ntongo bareceveur na bachargeur na bachauffeur bapesi prix na ndenge na bango nazotuna est-ce que suivi eza to eza te zando lemba 250 donc 250 ça veut dire que 2500 7e riz 16e riz 1000 francs bango babenga 100 francs donc trajet transport à 5 eza te toza wapi botya barigueur botya balwa bopesa bobeta sete loboko na mesa afin que congolais to kinois kozonga wana eza bosengi transport bato bakolelaka te eyala bato mosusu bakomi misala ero mpo na nini transport ana 2000 francs kofuta ndenge nini akozonga ndeni selon calcul na ye akalcule kafuta 500 à 1000 francs le 1000 francs retour mais bango basengi 2000 francs toza wapi na moment biso toza wapi est-ce que wana toluka toloba toyebisa chef de l'état faci non eza na baresponsabilité ntango déjà bapesi tâche moko boye luka wa asime osala mosala na malamu osalango malamu na baoyo bayaki kokuta biso tozobeta lisolo to totyaki micro epai ya bandeko receveur alali na butu lobi na ntongo asiami mpe ntango bazosiama na porte bazopesa mbongo fo pesa mbongo na se toza wapi na planète nini toza est-ce que toza na kati ya Congo so toza na kati ya Congo nayebi ke mokongo azoba esengaka afimbu nga te mutu alobaki nde mutu boutakolana na debi audio ndeko wana tindela biso voice ndeko wana tindela biso boyoki bino moko nakoloba nini napesi mbote mingi na baoyo yanga premièrement na mobos Billy Malou wa Cleophas force tranquille yende a mérité libanga ya se mai tango azoloba makambu akokisaka yango
mbote na ba famille nanga mbote sans oublier Enoch Mafuka yende aza vraiment milieu placé pour na kosala musalango engambe lourd na pesi na ba oyo nyonso bazo monter émission oyo detemuya na ba style aboye ko kamora na yote pour na kisasa foza mutu moko ya idéologie sans idéologie tina kwani donc maramboze belé na pesi pe nga ba chef nanga mbote sans oublier bino nde bozo sala ke po biso to kitana terrain cordon Apollinaire papa Jean batunyo sombote mama Rit FK vraiment ya yo yango wana na bayini nanga pe boebit bozalaka toujours important match vide match Cecilia toloba suni Enoch match Cecilia lingaki yo mingi Janina Janina